là, tout le monde ken piana, je crois gloire de Kesse. Ken piana zole la zo kokate. Nani Cardozo sungate. Ken piana zo kokate. Les animateurs dans mon Monique Panazo Kokate vraiment pour la PDG Cardozo Mwamba o Yatsiki Biso. Tomoni Cordon, Horizon Massamba, Horizon Funèbre, Tomoni Bango ensemble pour nous rejoindre Nzoto Mowei. Tomoni Cordon. Bonjour Cordon. Ah, bonjour les gars. Tomoni Bino Boyena Bakorbia Awa na aéroport pour nous Nzoto Mowei. Mon message pour na Horizon Massamba, oh vraiment à sali pebiso trop. Même ngala rondima asungi penga ima asunga penga Martin Engi. Oui, merci beaucoup. Bon, le retour aux Nzoto Mowei à Mounene, Wankena, Cardozo Mwamba. Vieux Adam tu viens à Sala Bisso. Donc Bisso tout au lien moi Moukenaye. Alors on a compte Horizon Funèbre en tant que coordonnateur. On a sali tout. Donc on a tozu obsèque naye. Donc tout ça lango et ça la bien et les gars bien. Il y a on a un document nyonso naye ko corps ya Mowei ya Kondo Cardozo Mwamba. Olandi. Merci Cordon. On est ensemble à tous les images nenge. Nzoto Mowei Horizon Massamba déjà. Na Kinshasa, République démocratique du Congo, tous vraiment ensemble. Elenga Congo TV, na pasina mawa, batu bazoko kate, bazolela PDG Cardozo Mwamba, akufi na Soudaf, lelo sikoyo kornae et awa na Kinshasa, tous en direct, tous sala vraiment musana biso, po batu nyonso oyo. Bazalaki vraiment na confiance na ye oyo pasungaki to partager comme mawapa pour na PDG Cardozo Mwamba. Donc tous ensemble to moni pe bande on a biso bazali awa o bazali ko sa musa malamu pour na osaka musala toujours. Je crois que azo image na ye ndenge bazali toujours ko sa musa partout baza tellement belé bo moni ndenge bazolela PDG Cardozo Mwamba o ya sali trop a contribué trop na ba vie à Batou na ba famille à Batou ya ndenge na ndenge akufi na Afrique du Sud. C'est les enfants que Cardozo a mis au monde. Okay. Bangoy. Et puis parmi eux, nous avons aussi des amis et des confrères. Ça, c'est les enfants que Cardozo a travaillé avec. Ça, c'est les enfants de Cardozo. Il a à peu près 33 enfants à 36 enfants. Et puis, je crois, c'est un homme qui a bien fait dans ce monde, et puis dans cette province de Kinshasa, et puis dans la province du Kasaï central, voire même dans la République démocratique du Congo. Okay. Merci, Elenga Congo TV. Le 14 août 2021, à chez Djonga Den à Paris, pour un bangé na concert avec le grand artiste musicien Yenani, Redi Amisi Bailo Kanto, Baki Selakaye, les bijoutiers de la musique congolaise et africaine. A cause de Pelisabino na Banzambo ya Kitoko, depuis Vive la musique. Titango la casa de Kanto, Bokozo ba rumba, ba mélodie, pe binomo boyebi, yena voix, asaka nakate, yenda zako tangi sa chant, ti lelo, mon côté akokani na ye. Boya koyoka la bonne musique. Awa chez Djonga de, oyo ezwami na 12e rue, puis Dixme, 94 310 Orly. Ye moko Bailo Kanto akozalawana, akosepelisabino, bozako yoka musique, bozako lia, bozako mele, pe bozako pina, na ndenge ya 2 fois te. Bailo Kanto a expliqué biso. Bonjour, c'est Redi Amissi, je vous invite le 14 août chez Djonga 2 à Orly. Venez savourer de la bonne musique, surtout les fanatiques de la bonne musique, n'hésitez pas. De 23h jusqu'à l'aube.
oyoki omoni ondimi kozanga te kolinga kutu te babetolo lisolo pour le 14 août 2021 et kozala somo awa chez Djonga 2 na Paris. C'est naturel. Non, c'est trop fort. Voilà, mesdames et messieurs, Toza en aéroport international de Kinshasa, ensemble na famille ya Cardozo Mwamba. Cardozo Mwamba, oya bando suna barti sémicien, même batebele, na kati ya République démocratique du Congo, akufaki na Afrique du Sud, le locor nae. J'espère que gloire à Roswa, na simakuna bomo na ndenge, Tozali, Kozwa Kor, ya Cardozo Mwamba, oyo asali petro, na kati ya mboka na biso, République démocratique du Congo a contribué trop et pas les musiciens et pas les batebele corps et outils Afrique du Sud néango ezali kokita toza vraiment ensemble na kati ya Elenga Congo TV poto la Sabino réalité il y a ba image il y a ba famille et puis ba artistes musiciens ba journalistes oyo tozali ensemble en aéroport poto zwa nzoto ya Mowe Cardozo Mwamba tokende kotika yango na mort ya hôpital bicentenaire. J'espère que babonné ya Elenga Congo TV oyo basepelaka na bémission na biso bazali kotala biso. Merci vraiment na batu oyo bazali ko partager mawa na kati Elenga Congo TV Karsha Sadik la finlandaise maman sociale merci pe na Junior Lange na niveau États-Unis merci na DJ Tobiso azotala biso merci pe na Romel Mosengo Mobutu merci na Teddy Lupemba merci pe na Felicia Siala na kati Afrique d'ici Felicia Plasco et outil ya Cardozo Mwamba merci pe na Chukuma papa na baby merci na Peter Kachama leader européen. Mesdames et messieurs, tous ensemble, na famille, il y a Cardozo Mwamba, Bomoni Ndenge, ba maman, ba ndeko, ya famille, ba petite sœur, ba grande sœur, ba noko, bana, famille mobimba toza awa ya Cardozo Mwamba, bazali vraiment kolela na kati aéroport na tarmac awa, toza vraiment na kati ya tarmac. Pona kozwa nzoto ya Mowei et outi na niveau ya libanda ya Afrique du Sud Cardozo Mwamba kufi. J'espère bokomona pe ma présence ya artiste émission na biso oyo pe bazalaki kobwaka e koyemba e na album na bango nde toza ensemble vraiment awa na famille mobimba ya Cardozo mawa ezali pour comprendre Elenga Congo TV toza kawana pona ko partager nyoso pe mawa oyo ezali na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. J'espère ba image nyoso to la Sabino awa na chaîne partout dans le monde botalaka biso na niveau Europe Amérique bozolanda déjà Elenga Congo TV. Merci les Congolais de tous les partout oyo bopesa biso confiance. J'espère na Afrique du Sud bo uti ko benga biso na niveau ya Canada na niveau ya France na Londres bobengi biso pona ba image oyo ezoleka en direct bozotala ndenge pe sécurité ya mboka na biso ezali pe kosa musa malamu awa tozali ensemble. Donc merci vraiment na éviter ceux qui ont fait ce message par rapport ya bateau nyonso boleka. Bonjour. Bonjour monsieur. Moi message muke partout dans le monde bazali kotala yo awa na Elenga Congo TV Cardozo Mwamba asali trop et pas ba musicien na biso asali trop et pas bato ndenge na ndenge même ba homme d'affaires. Cardozo Mwamba kufi na Afrique du Sud. Corps yango déjà j'espère gloire de Kese azozwa ndenge corps déjà ekiti tozo kenango hôpital du cinquantenaire. Vraiment moi je suis son oncle. Je manque à témoigner. Cardozo asali penza makambo ebele. Asali si ba mindele, bantu mwindo, même ba président de la République. Et puis Cardozo aza muntu moko tozala ko espérer dans la vie. Échelon munene dans notre clan et puis même dans notre pays, même dans notre province. Vraiment, nous sommes des souffrants pour l'instant. Et puis on a perdu ce qu'on appelle en lingala ngolo. Na langue na biso chiluba tozo benga kakunda. Vraiment
Tous en a perte totale dans la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions à me poser, je peux aussi répondre. Question Zali pour Batebele Bazotou Nabiso Bamoni présence et artiste musicien. Mais éviter aux alliés membres famille, aux alliés Ndeko, est-ce que le message de l'Europe ça, tant soupe musicien Nabiso Bazumo empêchement pour Moutounionso Abaneko Boaka Cardozo Mwamba. Même les journalistes, les chroniqueurs, les musiciens, pardon Mokonzi, image. Vraiment, les musiciens, tout d'abord, les biso moi Sonia Mouké, puisque Bangonde Bantou Bazala qui peut quand même que les musiciens, Basali Soni. Basali Soni dans quel sens? Bangonde Balingi Bayamba Cardozo, tout d'abord, Bazala na Lupango ya Cardozo. Les musiciens Mboka Oyo. Bamonanite? Est-ce que vous avez combo? Il y a des musiciens qui ont yemba Cardozo, qui ont boaka et bande popé sambongo. Est-ce que vous avez bandi? Tout le monde a joué bien pianoté. Même au Renson, tout le monde y était. Je suis pas dans la poto, j'espère comme à l'élo, à 18h je crois. Ok, un père mon toit tout le monde azali la selle chalamo on a invité na les limbes. Et puis à part Bamusu Soyo Bayebani, tout le monde est à mon côté. Voilà. Est-ce que vous avez pour la bango, pour la Cardozo Mwamba? Baya tole la Cardozo. Baya tole la Cardozo, Balembongo ya Cardozo. A balisi bango, a pesiban na bango, bambongo. Et puis, Bamusu Batangi, Bamusu Basali, Baferi Yaminen. Est-ce que ça n'a pas toi qu'on présente la bango, na moni bande ko baza o ebi bango soko présenter la bango. Présenter la bango comme et ça la moi bien, et ça la bien, tokei. Bande ko baza tel mebele awa, pour présenter la bango comme tout d'abord, que lui a travaillé avec lui depuis très longtemps, c'est un trafiquant, il peut aussi se présenter, dire aussi la biographie de Cardozo. Ok, bonsoir. Bonsoir. Bon, je me présente d'abord, moi c'est M. Billy Bilolo. Voilà. Alors, tous les 8 mois que Cardozo a passé à Kananga pendant le confinement, on était avec lui. Alors, pour lui, c'est un grand frère, un parent, un ami à qui on a partagé avec lui, ça fait longtemps. Donc, des années et des années. Alors, je ne peux pas rien dire ici parce que je suis vraiment émotionné. Alors, il m'a dit de tout et de rien. Alors, il m'a dit tout ce que je peux dire à ses enfants. Moi, je connais tous les secrets. Il m'a dit tout sauf rien. Alors, je ne peux pas dire n'importe quoi ici parce que je suis émotionné. Le moment viendra où on peut me chercher de me questionner. C'est que Cardozo m'avait dit avant sa mort. Avant même son départ en Afrique du Sud, j'étais avec lui. Alors, pendant le confinement, j'ai vaincu avec lui. Ok, merci. Merci beaucoup. Ok, merci pour présenter la paix. De ses enfants, et on peut s'accompagner pour aussi les voir. Nous avons aussi la famille Cardozo. On peut commencer même par ici. Nous avons le fils de Bonsoir. 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 Donc, présentez par rapport à Cardozo. Je m'appelle François Mamba, son fils. Nous sommes tous là. On ne croit pas, mais c'est une triste réalité. Dieu est là, on est au contrôle. Voilà. Merci. La première fille est ici. On peut aussi. Son frère est ici aussi. Gloire. Passez pas avec les camarades de votre. Mais c'est pas que le lâcher, tu le venez mourir. Ok, c'est son frère. Vraiment, il est émotionné. Ok, il est émotionné. Il n'y a plus moyen de parler. Nous avons aussi, je crois, il y a les uns qui ont quand même le courage, qui peuvent aussi parler. Est-ce que l'oncle, tu peux aussi parler? Il est émotionné aussi. Il y a des gens qui sont émotionnés, même ses enfants, ils sont aussi émotionnés. L'autre là qui cherchait aussi à parler, d'où est-ce qu'il est là-bas? Bon, même si on batte, on présentait Bissora Oyazaboué, c'est un peu de parler. Et ça l'a bien. Chilou Baté. Non, Chilou Baté. Je parle pas sur la lingala français. C'est mon patron, moi. Moi, depuis j'étais avec Cardozo. En tout cas, ça fait honte. Ça fait honte. Je ne voulais pas travailler avec toutes les personnes, tous les membres là. Parce que quand on s'est appelé Cardozo, on a santé qui est chauffeur de salaire. Vous êtes chauffeur à Cardozo? Oui, deuxième chauffeur comptoir. Banda quand? Bandi na scène déjà 7 ans, chauffeur comptoir. 7 ans? Oui, 7 ans.
mais PDG a embrabi sur le roi Moutoundé Razalaka. Ce gars qui a mis ça, que ce soit anniversaire ou fête, je fais vous les gars, en tout cas, j'ai pas le deux. Vous avez soda, tu vois là-bas? Non, soda, non, chauffeur. C'est pas chauffeur. Mais c'était mon son là, en tout cas, tous les musiciens ou tous les artistes vont se présenter. On a déjà l'ongyanani artiste ni naya. Na moni l'ongya mutu moko te. Limba yaki kaka. Avant kufa, bande ko mona nani. Na moni l'ongya mutu moko te. Bas se présenter. Bas sala aussi bas sala. En tout cas, patron à ça qui est belé. Ça ne compte. C'est irremplaçable. En tout cas, moi je suis content. Tant que je suis content de ça. Même Nzamba Yebi, même Dieu voit tout. En tout cas, je sais pas des réponses parce que on est tous étonnés. Merci en tout cas. Merci vraiment. Donc merci tous continuer. Ataba tu lobate mais on présenter bisoka yazabu ya pona soba lobby bango nyonso son frère est là et il peut aussi témoigner les œuvres de Cardozo. Bonsoir. Bonsoir. Moi message par rapport à témoignage, il y a PDG Cardozo Mwamba. Témoignage ngai nde nazali kotambola na ye kozala benga report ndenga kufi boye na ye na zelie na juillet. Cardozo c'est mon frère makambo nyonso kotambola na ye c'est moi, même tant abela ki akoti na Ngaliem, c'est moi qui était là à l'hôpital, mais mi ezo pesa biso émotion po Nzambe ye moko moto azo arracher biso makambo abandaki koloba mbongo tozo gagner to gagner boye bisenga il faut to bando ko kabola na batu eza mibeko bakoko bapesa balobi mbongo soko gagner dia na batu yango moni don wana ezalaki pa na ye ya mais yazo tala kono mais il faut là atalisa image ne ba sayo lo bana. Moi j'aime mais c'est déjà toqué nga problème ezali mbongo na ye azalaki ko gagner azali ko kolia na batu wana ezali mibeko epesa ki ata gagner mbongo ta yebisinga lelo to gagner 70 000 il faut to partager na batu c'est ta dona ye lelo ndenge Nzamba zuye moyen to loba mingi ezate Nzambe barache biso batu nyonso monio c'est moi qui était proche et puis famille Nabiso à Tribi Kalamba, ça va, mais je n'ai pas naza motion, talaba nandenga batondi na ba motion. Naza moyen ko loba mingi. Merci. Bon, on va présenter biso rabana, poso mutunya sur lobby et ça la bienté, j'espère que quand réseau bima toke liboso comme ça gloire de que c'est azwa ba image ndenge corps et zali déjà koya. En attendant l'accès biso na lombangu bana. Le petit frère de Cardozo. Voilà. Ça c'est toujours la famille de Cardozo. Les amis de Cardozo et tout consort. Ça c'est les enfants que Cardozo a mis au monde. Okay. Bangoy. Et puis parmi eux, nous avons aussi des amis et des confrères. Ça c'est les référents que Cardozo a travaillé avec. Ça c'est les enfants de Cardozo. Il a à peu près 33 enfants à 36 enfants. Et puis je crois c'est un homme qui a bien fait dans ce monde et puis dans cette province de Kinshasa et puis dans la province du Kasaï central, voire même dans la République démocratique du Congo. Okay. Merci Elenga Congo TV, corps de gens, Tozozoa, je crois gloire de Kessé, Azolandela, imaginez surtout pour ça gloire pour et ça l'a bien pour na Cardozo Mwamba Toza na tarmac. Je crois Batou Baza Telme Bele Bomoni Ndenge Bazolela PDG Cardozo Mwamba Oya sali trop a contribué trop na ba vie à Batou na ba famille à Batou ya ndenge na ndenge akufi na Afrique du Sud. Neto Zali Awa Elenga Congo TV na kati aéroport international Toza na tarmac Awa pour voir image. Bomoni corps ndenge ekiti bazali déjà ko tiengo déjà na place nango po eya batu bazoko kate on a Cardozo Mwamba. Donc voilà bisoto Alex ba image partout dans le monde. Martin Engi double vitesse à fusée toza vraiment ensemble awa po toza ba image. Toza Elenga Congo TV. Merci na Tracy Melenga Pro, Glody Diasuka, la mignonne. Merci na Karisha Sadik, la finlandaise, maman sociale. Merci na Irisha Sadiki. Merci pe na Jansia Sadiki. Merci na Peter Kachama, leader européen. Merci na Teddy Lupemba na France. Merci na Fabiola Madidi na Belgique. Merci na Karine Chamba. Merci na DJ Tobis.
Merci na Romel Mosengo Mobutu. Merci pe na Chukuma Papa na Baby. Merci na Peter Kachama. Merci na Peter Kilumbu double maître à Otalabiso. Partout dans le monde, tozo la sa image, il y a Cardozo Mwamba et Outi Soudaf. Bomoni yango déjà, tozali ensemble na ba konzi à la police. Musala ezali ko salama on a ko sécuriser corps nzoto Mowei Cardozo Mwamba. Tozo zwa nzoto awa poto kenango na hôpital du cinquantenaire. Bongo ekobima mokolo ya mardi ne toko kende cimetière. Bomoni voilà Elenga Congo TV. Martin Engi double vitesse à fusée to salara musala. Toza na terrain poto la Sabino. Ndenge corps yango yo ya Bill Gates. Cardozo Mwamba na pasi ba famille belé basalaka wa. Ba famille belé basalaka awa. Bane belé batangaka awa. Bomoni nzoto ya Mowei ndenge Cardozo Mwamba akufi auti Afrique du Sud. Toza anatama pona kozwa nzoto ya Mowei. Tola Sabino batu bazoko kate bazolela. Tomoni Ken Piana, je crois gloire de Kesse. Ken Piana zolela zoko kate. Nani Cardozo sungate. Ken Piana zoko kate. Monique Panazo Kokate vraiment pour la PDG Cardozo Mwamba Oyatiki Bisso. Tomoni cordon, horizon Massamba, horizon funèbre, tomoni bango ensemble pour na kozwa nzoto Mowei, tomoni cordon. Bonjour cordon. Ah, bonjour les Gnangai. Tomoni bino boyena ba Corbia awa na aéroport pour nos nzoto Mowei. Mon message pour na horizon Massamba oh vraiment asali pe biso trop même ngala rondima asungi penga ima asunga penga Martin Engi. Oui, merci beaucoup. Bon, le retour aux nzoto Mowei ya munene wankena Cardozo Mwamba. Vieux Adam Moutou, vieux Abato, Sala Bisso. Donc, Bisso tout au lien, moi, Moukenaye. Alors, on a compte horizon funèbre, en tant que coordonnateur, on salit tout, le rôle à Tozu, obsèque Naye. Donc, tout ça, et ça l'a bien, et les cas bien. Il y a un document, il y a un Yamouei, il y a Kondo, Cardozo Mwamba. Hollandi. Merci, Cordon. On est ensemble, tous les images, Nzoto Mowei, horizon Massamba déjà. Na Kinshasa, République démocratique du Congo, tous vraiment ensemble. Elenga Congo TV, na pasina mawa, batu bazoko kate, bazolela PDG Cardozo Mwamba, akufi na Soudaf, lelo sikoyo kornae et awa na Kinshasa, tous en direct, tous sala vraiment musana biso, po batu nyonso oyo. Bazalaki vraiment na confiance na ye oyo pasungaki to partager ka mawapa pour na PDG Cardozo Mwamba. Donc tous ensemble to moni pe bande on a biso bazali awa po bazali ko sa musa malamu pour na osaka musala toujours. Je crois gloire azo image na ye ndenge bazali toujours ko sa musa na bango pour na aéroport na biso ya mboka na biso République démocratique du Congo partout na bité so un message on fait ça message exacté bango ba sara musa na bango. Merci tous ensemble. Ken Piana azo kokate bomoni Ken Nazali Ken PDG Cardozo Mwamba Koufi toza awa kaka ngana yo je crois ba journaliste oyo toza na niveau internet toza ka ngana yo des chaînes Elenga Congo TV na fimbu message no repesa tant to mona musala o toza ko sala est-ce que kokolo ba Ken Piana
Ken azo kokolo bate. Ken piana. Merci. Mesdames et messieurs, tous continuez toujours. Na bande konyo so baza partout dans le monde. Oyo ba ebi Cardozo Mwamba, oyo ba papa chéri baemba, oyo ba tchala mwana baemba, oyo ba te belé na ndenge ba mission na biso baemba oyo asunga. Lelo nzoto amowei yeyo. Nzoto amowei yango yo. J'espère gloire azozwa. Nzoto amowei ya Cardozo Mwamba yango yo. Nakati Elenga Congo TV tozo la Sabine en direct. Tozali toujours kozoba image. Merci na héritier Songolo nakati Londres. Poazote la biso héritier Songolo, frère héritier Songolo nakati Londres. Artiste na biso oayembela Nzambe na bolingwa solo. Je crois tozo partager mawana frère héritier Songolo. Donc tous allez vraiment ensemble. Voilà. Merci. Alors, nous apprenons le sol à Dieu. PDG Cardozo Mwamba ya assumé participer s'occuper de la famille des aînés à profit d'Afrique mais le corps Kinshasa nous aura toujours présence il y a Ken Piana avec partager bawa na PDG Cardozo Mwamba partager
bimba ukomi kozonga ebembe oloba nini lelo nazali koya kozwa yango oyo okomi kozonga ebembe okei ozoloba tokoloba nani lisusu nomoli biso